Abed otali caméra maintenant ko expliquer biso. Est-ce que en dehors net que ya ba malade to ebe que meshake akufaki nango o ba rende be ba ki bona. Est-ce que dans ba susu e batami sima wana comment OK ememaki meshake na liwa pasteur Abed. Bon, oui, Bible lobby, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Donc ceux qui nous ont bazanzambe, c'est parce que ayebi ba makambo biso to yebiti. En fait, naye ko comprendre makambo ebele. Donc naye comprendre makambo ebele si maeliwa ya jumeau nanga pasteur Meshak. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto kwaye wapi na masa zo sa biso enga merci na bande réunion tout basute na biso. Là je vois le pasteur fait amis ici à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukoya motema bivin c'est de homo depuis Londres pe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na bosanité à notre mami mbunga motema papa Blaise depuis Suisse et sika bazola na biso les frères papi Kongé na nzamba lola mona yo bonzambe na bonzambe Yesu ndembo suki si bien aimé dans le Seigneur toujours na cadre ko informer bien na émission de l'eau bolanda ki la fois passée ba émission to salaki sur liwa ya pasteur Meshak oyo azalaki li passe li passe ya nzambe malam bana o ba travailler trop na musée Aïdine abal bien aimé dans le Seigneur bana kemike OK babana côté ya trop peu ko sala miracle série wana yakala elongo na musée Aïdine abal bien aimé dans le Seigneur li passe moko auta côté kabiso akufaki bien aimé dans le Seigneur après cela do meki koyamba li passe na article qui pasteur Abed toyeba qu'est-ce qui s'est passé après matanga ya Meshak au juste eloroni bomaki Meshak au juste qu'est-ce qui se cache derrière la mort de pasteur Meshak na basangope toyoka ki de sous concernant que bana bazali sous kunate ba panzani to meko solango na l'homme de Dieu tozana yawa shalom papa nanga boni pasteur Abed malom mingango na kolo bande ba monio de soso li loboko lo bana ba o ba mono kala ba monio de soso donc elona que le bezaki nzambe a pambola bino nzamba pambola bino pona souci oyo ozalaki dango pona mosala na nzambe banda azalaki na bon moyen azalaki na bon moyen de vivant na ye pona ko soutenir ye na bike bo soutenir qui est partout même de près même de loin na mabondeli na moi li sungi na eloko songo to pakala botikaki mosala na nzambe te. Donc malheureusement que Azay Sunabiso te Nzambe a biangaki atikaki biso Nzambe a pambola moko na moko oyo a soutenaki osana Nzambe pe ba batikaki biso te na batanga na ba problème oyo ekomelaki biso tikati Nzambe akanisa bino pe amona bino. OK, pasteur Abed otali caméra maintenant ko expliquer biso. Est-ce que en dehors net que ya ba malade to ebe ke Meshak akufaki nango o ba rende be ba ki bona. Est-ce que dans ba mususu e batami sima wana to maladie mususu e ki sima wana ou comment OK ememaki Meshak na liwa pasteur Abed. Bon, oui, Bible lobby, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Donc ceux qui nous ont bazanzambe c'est parce que ayebi ba makambo biso to yebiti. Donc nde lo gozo sala ki nzamba zala nzambe. Soki biso to yebi nyonso nzamba yebi. Donc na minute muke donc mutu nyonso azui ake. Donc yango wana na ngina lobaki oyo ebatami sima liwa na ye nzambe kaka mutayebi ben onga na yebi ezaki bara na ye ebebaki makasi bara na ye penza ebebaki azalaki empoisonné plus de 7 fois na mission to salaki dans des ko détailler na ba année oyo azalaki empoisonné. Donc pena ko mona loboko ya nzambe à travers maladie ya lipasa na ngai
que nzambe romatika kaba ya yete parce que ceux qui zalaki ki akufa na poison danga kufa banda ba 2007 banda ba 2006 parce que banda ba 2007 2006 wana nyonso azali déjà empoisonné mais nzambe abatelaki azali makasi mais mission nyonso to banda ko sala même première mission salaki na papa na biso Alvin ezali na 2016 wana nyonso azalaki déjà ba poison ezalaki déjà belé na nzoto mais nzambe abatelaki toujours donc liwana ezalaki vraiment mingi na barin ndemte il paraît que qu'il y a une maladie à diabète. Bon, azaki na cycle et bandé ko déranger parce que poison problème les a tout expliqué malin. Poison ce que na nzoto amuto. Ce qui va traiter yango ici les poisons ici mais ana bilo mususu abebi saka na nzoto. Poison okine aussi là. Parce que bebi sa pancréas, alors que bebi sa pe bara. Neso yaki ko sala ke à travers le poison anande et yaki ko bebi sa ye pancréas na ye. Yaki ko koma ya sucre. Ah, sucre, ok. Et pasteur Abed, après Simaya Mécha, qu'est-ce qui s'est passé au geste? Tu as dit que bande au Moussa Bengo, bande bazar du Sousté, au Panzo Félina, après il passe à Nayo, bande bazar du Sousté pas na haute. C'était comment? Parce que Benga Biso, une fois na Benga Kyo, on me quelqu'un peut démentir, on me quelqu'un peut expliquer Biso. Au Félina Panzani, qu'est-ce qui s'est passé au geste? En fait, naye ko comprendre makambo ebele donc naye comprendre makambo ebele sima ya liwa ya jumeau nanga pasteur Meshak naye comprendre que il y a de certaines personnes au bafanda qui naye c'était pas par amour ezaki te pona bolingo mais c'était pour les intérêts ezalaki pona donc initiative azalaki nango ba projet azalaki nango ndetina oyo bafandaki naye donc mingi ya koloba penza que za te na ba détail penza mingi ya préciser te mutu ayebi nyonso wayebi vérité nyonso wayebi nini elekisi maliwa ya pasteur Meshak ezaka nzambe moko nzambe lo musu toki koloba esa neti toza ko se justifier et tozo luka raison mais wayebi nyonso eza nzambe donc en bref na ko ba ki bana ba panzani te bana baza epanaka na lobaka yango voire même na deuil que nazo préféré kotonga école na mabele au pasteur Meshak atikaki soki mutu ateli ata na bavideo akala aoyoka kaka le même message oyo naza koloba or ezalaki makambo so ndoleka na se ntango nano corps ezalaki na morgue biso toza na mawa eza na bandeko mosusu déjà bandaki déjà kokende kosala bamagwi bandeko mosusu bazwaki donc nzambe kaka suna bandeko mosusu bazwi bana mosusu bazoli bango déjà ndako bien avant sans que nga nayeba bazoli bango ndako déjà bien avant ndeko moko boye na poto abengi nga abi papa après le wao te papa naza na ONG nanga naza na besoin ya bana atangeli nga kombo ya bana réponse tangi est claire que na que pesa bana bongo te to sambela nanga parce que baza na responsabilité nanga donc que ndeko tika bana bongo te et par rapport à olandela ke nzokande bazwela bana mususu batu mususu bazweli bango ndako kuna na côté ya je pense que c'est verte basali ONG moko ekomi kenga na zubana na bengani bango na beti bango na bengani bana pasteur Meshak or makambo wana nyonso na yebi yango ata mokolo moko te nazana bana ya pasteur Meshak nazana ba misusu kutu pasteur Meshak azwa bango banda âge à 7 ans banda âge à 7 ans ti lelo pasteur Meshak akufi bana wana bazana maboko problème ya ndosa la biso des problème ya logement to beki to buka ko futa place wana te parce que musala ezalaki ya yene mtu amesana kinango yene mtu asabitwa kinango
nga na ye kozwa yango kaka mbala moko boye nakoki mpe otika bango bazala éparpillé nde ezalaki likambo ya logement. Mais na mikolo nzambe asungi biso toza na logement, toza na kinkole place pasteur Meshaki bakufaki wana tozalaki mpe kaka na kinkole, mais place wana ezalaki moke ekokaki kocontenir te bana nyonso oyebi bamapango ya kofutela ndenge ezalaka. Mais sikoyo toza vraiment na logement, soki nzambe asungi na kosepela mpe un jour oya kotala biso kuna ndenge bato mosusu mpe bayaka kotala biso kuna na kinkole. Pasteur Abed, tant que le bic pendant ma temps, c'est qu'un monsieur, madame Soué, banana aussi m'a cessé. Et papa, on sait pourquoi. En fait, il a dit pasteur Meshak à Salaka à l'école. Pasteur Meshak à Salaka à l'école, l'école où il a dit, moins difficulté tous à l'anango, il y a bano to bano tozo kambarana. Problème ils a raté que au fin d'ici bango il faut instruire bango même na kibonzambe bolakisa bango kibonzambe ndenge ezalaka bayeba kibonzambe à part wana il faut batanga ntango bakosisa kotanga il faut orienter bango poza te ke batangi kaka s'il bafandi non faut orienter bango donc bakola bazape bato na société afin que lolenge bango balekeli na vie na bango bango pe ba aider ba misusu baza na problème wana nde pasteur Meshaki asalaki initiative ya kosala école po difficulté tozala nango mingi eza ya classe ya kotangisa bana ntango asalaki école mpona kotangisa bana na ye nde na mort na ye ntango akufaki azalaki nano na corps nezalaki nano na mort bandeko mosusu bao bazalaki badirecteur bazalaki mpe baproche na ye badirecteur ya école bazalaki baproche na ye nde bakendaki kosala badetourne bachange kombo ya école bachange kombo ya école nyonso tu bachange makambo nyonso tu wana moye aza nani na morde biso tobaki na eloko te ona matanga nasalisaki réunion ya kolobaki école moyen et continuer eza te lokwa toutaki na baconfinement mpe na kofuta chaque fin du mois donc école moyen et continuer eza te il faut école efanda année oyo toprocéder na banani na rentrée scolaire te parce que kofuta chaque 20 mois parce que même kofuta esika wana ebanda koutaka na poche ya pasteur Meshaki même kofuta baenseignant yanda utaka eba pasteur Meshaki même kolia bana makambo nyonso pasteur Meshaki parce que nga azalaki alaute na matanga makambo nyonso tu kofuta baenseignant kofuta baekole makambo nyonso tu kofuta même place wana ya kofutela nde tosololaki ke lokola ba Minerval nyonso tu ekotaka ba oyo bayebi ndenge Minerval wana nde kokota makambo nyonso ezalaki badirecteur wana le pasteur Meshaki de vivant na ye atika kolia même ata sans frère école wana te même personnel ya école banda koya ti na kati ya hôpital mutu azala goni me bazo ya kozwa mbongo ya école oyo esalaki mwa makelele entre famille na lobeza famille na biso famille ya mungu entre famille na bapersonnel ya école comment se fait-il mutu aza na kati ya hôpital mutu azala goni azo kokoloba te me bino mbozo ya kozwa bambongo ya école nde monaki ke école moyen efonctionne ezalaki te or bango na nsima deja baprocédaki deja na barentrée scolaire bakommence bachange makambo nyonso tu komi na bango nde elo esalaki tokende na parquet. Bokendaki parquet? Voilà. C'était quoi au juste bafundaki yo? nga nde mutu na traduire bango na justice nga nde mutu na traduire bango na justice donc tokomi kuna eye korendre eye kosalaki baye justice eye kokondane bango justice eye kokondane bango compte tenu ya makambo nyonso to bango basalaki wana nde ekomaki donc loba soki ekomaki na
so esenga bakanga bango to batika amona lokola déjà mbeba nyonso yokoma na ngambo na bango parce que epai bato mosusu bayebekaki nga nde moto nabengani bana makambo nyonso to lokola justice akati makambo na ye inutile ke bakanga bango donc nandima ete bakanga école pour les moyens, ils ont fonctionné par manque de moyens. École, ils ont fonctionné compte tenu de dans le bâti. Qui est, il faut que tomber. La place à foutre là, ils ont pesé. Ils ont pesé place à foutre là. En même temps, pour foutre à enseignant, ils ont pesé. Ils ont qui malam soki bana bazo futaka. Bana bazo futa pe mbongo wana ete. Ma nzamba sungi na mikolo ya awa na se okomona tokolakisa yango papa na biso Alvin yango tozozela autorisation de bâtir na gouvernement tobanda kotonga école na orphelinat au pasteur donc place est déjà nde nalobaki pasteur Meshak atikaki terrain atikaki esika mpona bana na ye. Donc, ce nzamba sungi d'ici là, tu as déjà la construction, il y a baloko. Ok, merci beaucoup, pasteur Abed. Est-ce que vous avez un Nazana bango. Le message par rapport à Bandeko, un message, moi et Bélé, et nous avons un accord de question de la zone. Et là, on a un accord du Christ, c'est d'aller et l'eau pour un malade, priorité n'a plus à continuer c'est qui est très nécessaire à continuer objectif n'a plus à continuer objectif n'a plus les alités qui causent la n'a pas méga tché cause la ce qui n'est ni on a un monde mais objectif n'a plus c'est là le royaume des cieux les alités tout Aza Oyo Azali na mokili et puis à profit à perdre. Donc ceux qui tozo sala otoza nango otoza nyon surtout wana ezali parce que na yebi bana na yebi na bango de les débuts zomona na yebi bango malamu ceux qui m'ont recueilli za Jonathan ceux qui m'ont recueilli moi na moko ceux qui m'ont monaï alors ben moi nous parce que par rapport net que aliwa ya pasteur Meshak et comme si biso makas pasteur Meshak à mon 85 pasteur Meshak en 1986 a profité vraiment d'un jeune makas liwa na est choqué par le bébé par rapport à l'état à combien là qui aussi suspecté que bâtir du poison. Bon, pour nous suspecter, nous avons dès le début que Moutou Oyo a ébignon sous la Kanzambe, sauf que lorsque nous avons un déplacement, nous avons remarqué que Bandeko, au Bazaki n'a pas son mais j'avais remarqué que donc ils avaient qui plan vraiment, ils avaient qui préparé. Bazwaka banamba na ye nyonso ya ba contact na ye ndenge za na ba contact na ba partenaire na pour na ko soutenir pour na bana bazwaka ba contact na ye nde alaka nango akoza ba koza ba contact na ye nde bayaki kosala ye eloko wana pona batikala na nani na lobenga ngonini na ikambo ya kobokolaka bana de eloko oyo ngana yebi le reste nzambe moko yebi batikala na yango na école c'est pour cela après décès à pasteur Meshak après liwana ye babandi déjà ko manifester yango donc bazwa banamba na ye banda banamba na répertoire na ye banda zalaka en vie bazwa ka banamba na ye bazwa ba correspondance na ye nyonso tout basolo kana bango no biso nde tokomi na bana ainsi de suite donc wana eza ona yebi le reste parce que ce nabi eza oyo so total ya ba 2009 2008 2007 ainsi de suite ba poison na eza pona makambo yo te ya ba école ya ba mais on a zolo baya sikoyo o équipe nza ko sala ki et ça là est bongo ba rien
et ça aggrave ma casse qu'on a qu'une la cause ya ma camoyo parce que bazui basali onje na bango na banamba nyonso bazoke pa pasteur eza mpe na lisolo ya bandeko moko batambola na kombo na bino ke bauta na nzambe malamu bazoteya na bangola na bagabon na bapays mwa ebele estce oza na ocourant na yango naza ocourant na yango parce que banda tozala bamike je crois vers les années 95 baiki kokanga biso bao bayebi biso malamu na barumbu na nyanza baiki kokanga biso epai ya papa moko boye abi Meshak, pasteur Meshak le dauphin akende ko escroquer mbongo na Chikapa or biso tokendaka na Chikapa na 91 pe biso embale pendant tambola biso kaka biso mibale à part que tant que koli awa dernièrement de notre kosala a voyage ngamoko mais partout dans le voyage kaka biso mbale si koko manqué tout un problème na dauphin révérend Aïdine Abala à propos ya biso ndenge tozokende pasteur Meshak azokende kotambola ka ko escroquer batu biloko mais tant que comme pas pasteur révérend Aïdine Abala apôtre Aïdine Abala non les abinoté donc baza ebele même tant que ndé na Brazzaville na époque ya révérend Balou na 2008 Zaki Bongo na Beni n'en parlons même pas donc batamboli ebele na combo surtout batambola toujours na pasteur na combo ya pasteur Meshak on a ko escroquer ainsi de suite baza tisiko baza pe ebele yango wana eko kamusanga pété après mort na ye mais sous pe basali ke baza ya pasteur Meshak donc bazo ça la comment bazo limite ki bangonde ba bango travailler na musée ya nzamba voilà bangonde ba bango sa mirata baza bana mike ke bandote na âge à 2 ans et 4 mois batambola na révérend Aïdine Abala. Or c'est faux et archi faux. Donc bazo ça la comment na bino c'est ça peut-être qu'on peut aux alater que pendant que moment que bon comment il ko bima na ba chaîne et bon comme ko ba ko sala ba émission visibilité na biwa peut-être mamoni que ko bomila bango cop na bango ndeba c'est pasteur Meshak bon liwa ya mutu eza nzambe so mutu abi na bango so ezalaki pasteur Meshak akufanga kufa banda 2007 banda 2007 parce que poison elekaka mais nzambe abombi tu 2020 donc tabomba mutu na bombo eza kanda nzambe abombi nako bapetekiza bango to bakaki c'est la volonté de Dieu eza mokano ya nzambe nde mutu alingaki après ce que liwa ya pasteur Meshak ici nous avons vision, nous avons tout projet, nous avons le lot qui passe en haut, vous avez un tout mazat, votre bossé depuis votre enfance, le lot bokoli, vous avez souvent qui était azaté. Aux autres enseignants, pasteur Abed. Bon, les canissons ont accusé un ango mingi. On a orphelinat surtout, là honorer mémoire naïe, parce que alngai bana mingi, alngai bango mingi. Na ko baté so na lali na moni alobi na ngabo c'est que ça énorme. Bible biso mutakufi akiazonga lisuli. Les ande nzambe azolo bananga à travers muto na ndeko considérer mingi. Donc azolo ba à travers ye. Donc pour na bana oyo yatiki nazana bango mémoire nazoli na londoro mémoire na ye école ndenge ezalaki ndenge atiaki complexe scolaire ya mungu mais eza isusu complexe scolaire ya mungu te kozala complexe scolaire Meshak ya donc na loko ezalaki mpona aza na idée mpona orphelinat natonga na orphelinat so nzambe asunga biso tosala bauniversité problème eza te mais surtout ba oyo ya bokolaki wana bao bazalaki mikie
ti bakoli ba ko bana idée wana pe na yebi ki na kati na bango ba serviteur de Dieu bakobima so to mona bato mokili ba aussi misaba mike bakisi ba aussi misaba mike na age mike bakoti bango na ba loge bongo point biso te biso to il faut to zaba ya mike to la bango ki bonzambe titan ba okola bakola na yango ba de routete des missions tous en avoir. Ah, vous école des associés par manque de moyens, la difficulté, ce qu'on a, autant associé, le tika na nazotangi ça ba. Par rapport à la possibilité, parce que yo poso salate. Si, nazotangi ça bango en attendant totonga. Parce que ce totongi et apaiser biso. L'homme de Dieu, ozo salate. Nabi ko salarate. Kotonga ce qu'on bon et outil la wapi. Kotonga bon ba partenaire na ye babaki bako support biso pona parce que kotonga tant kotonga place aux allées qui collent presque terrain vide te ye mabele atika keza na ipen ipen à côté ya babé encore côté champ de tir OK eza kuna eza terrain vide non terrain vide kotonga bana brique bona bozelu nyonso wana ezosinga ba moyen ozotelela ka ba o bazali bana est-ce que bango pe bakokoka vraiment ko soutenir yo pona ke projet wana kokisa mako bon tozotelela ba o baza pinda libanda te totalela nzambe parce que nzambe aza papa ba orphelin nzambe penza aza papa ba orphelin ya bana bitike ngate bafanda bongo 5 batanga parce que so bokola batangi te donc ozo bokola babandi donc na nzambe osuna biso na moki na mo ba activité toza nango nazana ba activité na osala nazana ba activité pour permettre que tout tonga yango mais na ngamo nde na kokati c'est ça le problème ezaki na ngamo nde na kokati soki nzambe asungi nyonso akozana moyen pona kosunga ko contribuer pour œuvre oya passion Michel Kindeli Boso et la balance bana classe ko yana bango ko tonga pe c'est ça yes c'est bon non c'est aussi un que bande ko batina ba soutien na ba OK parce que avec to comme na suka message no ya suka na bande bazola na biso message ya suka pe mo exhortation que je fais message mo na bande ko ba comme na suka bazola donc elo na kioloba ezaki bolimbisi mingi na kikosenga bolimbisi mais pas ya bandeko nyonso oyo babandaki kobenga bandaki kozwanga te bolimbisi mingi bolimbisa ngai santé et dérangeaki nga vraiment makasi santé dérange nga soki bandeko bamoni malamu nazaki kozwa ba soin na matanga ya pasteur Meshaki après yango santé vraiment eko déranger sur makasi merci koyo ça va par la grâce de Dieu exhortation na ki ko pesa biso ezaki Bible lobby na Jacques 1 verset 27 oyo pasteur Meshaki abandaki koloba mingi sur la vraie religion un solo ezali ko soutenir orphelin pe kobebisa na bosoto ya mokili te donc c'est ça problème ezali oki kosunga moto okoki kosunga orphelin eza mabe te mais komibebisa nde na makambo ya mokili te komibebisa nde na makambo ya mokili te donc c'est ça donc totambola na kobanga nzambe priorité na biso ezali yango wana priorité na biso ezali totambola na kobanga nzambe tosamalako na nkolo tosunga ba oyo bakeleli tosunga ba oyo bazangi parce que nzambe akokanisa biso na bokonzi na ye na likolo ndenge Bible lobi bajiste mibale banda kotambola basutuka buku ya souvenir ebimi mpona bango nkolo abandi kolobaki bango bazali koappartenir nanga donc faut tosala bolamu tolembaka te kosala bolamu bao bayebi nazalaka mpenza na habitude ya kopase na ba YouTube te soki na pase boye ezali mpona koéclaircir na makambo nyonso elekaki na apelewa ya pasteur Meshaki oyo azali liboso na bino ezali pasteur Abednego moko ya bamapaso banda koteya banda na age ya 2 ans 4 mois epai ya révérend Eldin Abala nga na pasteur Meshaki oyo
Polo abengaki. Merci beaucoup pour la pambola biso. Bon, voilà, merci. Tu commis sur le pasteur. Au bien, il y a au Tamona Bango. Nous sommes bâtis au Tamona combien? Mibale. Ok, c'est bon. Voilà mon coin. Bon, ndeko tozana ye ezali ndeko Jonathan ye ayebi malamba ndeko bayebi ye malamu parce que ezali parmi ba oyo pasteur Meshak azwaka banda mikie tina ndenge akoli boye na maboko ya pasteur Meshak ndeko Jonathan azali parmi moko oyo ba ndeko bakangisaka bandeko kuna tango pasteur Meshak kofaka bao bakangisaka na kasho parmi moko na bango yeyo donc na tambo pe na mususu oya mukyo toza na baoba oyo ndre c'est auto ya na mo afula ye pazaka c'est bon donc bamisu batikali na kinkole toza na kinkole adresse na biso eza na mombele te tozalaka na mombele mais toza na mombele te adresse na biso ezali na kinkole. Ok, au pays votre numéro de contact na bande union tout bas na posa pour soutenir pasteur Abed par rapport à Bamamion tout à l'obélia. Moi je sais que dans la difficulté vraiment à ma case mais chaque accueil vision et co-faté audio pesa numéro on peut ce numéro on a soutenir nous sommes a besoin de contacter biso toza numéro na 081 36 33 597 plus 243 81 36 33 587 bientôt na numéro ya défunt numéro ya défunt zo continuer mais ce que mon zo benga toujours yambate il faut toujours insister il faut vraiment insister parce que des fois la prière des fois la retraite des fois bobima donc faut vraiment insister vraiment. Merci beaucoup pasteur Abed d'être venu. Merci Nabino Nyostubola na ibisona Arnold Kamanaza sur ma caméra. On se retrouve à la prochaine page. Tabango en attendant totonga parce que ce totongi et apaiser totonga l'homme de Dieu ozo salate nabi ko salarate kotonga ce comme bon utila wapi kotonga bon ba partenaire na ye babaki bako support biso pona parce que kotonga tango kotonga place aux allées qui collent presque terrain vide te ye mabele atika keza na ipen ipen à côté ya babé encore côté champ de tir. Ok eza kuna eza terrain vide non terrain vide kotonga ko bana brique bona bozelu nyonso wana ezosinga ba moyen ozotelela ka ba o bazali bana est-ce que ba mope ba koka vraiment ko soutenir yo pona ke projet wana ko kisama o bon tozotelela ba o baza pinda libanda te tozotelela nzambe parce que nzambe aza papa ba orphelin nzambe penza za papa ba orphelin ya bana bitike ngate bafanda bongo 5 batanga parce que so beaucoup la batangi te donc ozo beaucoup la babandi donc na kinzamba osuna biso na mom kina mo ba activité tozana ngo nazana ba activité na osala nazana ba activité pour permettre que tout tonga yango mais na ngamo nde na kokati c'est ça le problème ezaki na ngamo nde na kokati so kinzambe asungi nyonso akozana moyen pour na kosunga ko contribuer pour œuvre oya pasteur Meshak de liboso et la balance bana classe ko yana bango pour tonga pe c'est ça yes c'est bon non c'est zo 5 bande ko batina pas soutien na ba ok parce que Abed to comme na suka message no ya suka na bande bazola na biso message ya suka pe mo exhortation que ce que message mo na bande ko ba comme na suka bazola donc elo na kioloba ezaki bolimbisi mingi na kikosenga bolimbisi mais pas ya bandeko nyonso oyo babandaki kobenga bandaki kozwanga te bolimbisi mingi bolimbisa ngai santé ederangeaki nga vraiment makasi santé ederange nga soki bandeko bamoni malamu
nazaki kozwa soin na matanga ya pasteur Meshak et après yango santé vraiment eko déranger sur makasi mais sikoyo ça va par la grâce de Dieu. Exhortation na ki ko pesa biso ezaki Bible lobby na Jacques 1 verset 27 oyo pasteur Meshak a koloba mingi sur la vraie religion. Religion et solo ezali ko soutenir orphelin pe ko bebisa na bosoto ya mokilité. Donc c'est ça problème ezali oki ko sunga muto ko sunga orphelin za mabete mais komi bebisa nde na makambo mokilité komi bebisa nde na makambo mokilité. Donc c'est ça. Donc totambola na kobanga nzambe priorité na biso ezali yango wana. Priorité na biso ezali totambola na kobanga nzambe tosamala kona nkolo tosunga ba oyo bakeleli tosunga ba oyo bazangi parce que nzambe akokanisa biso na bokonzi na ye na likolo ndenge Bible lobi ba juste mibale bande kotambola basutuka buku ya souvenir ebimi pona bango nkolo bandi kolobaki bango bazali ko appartenir nanga. Donc faut tosala bolamu tolemba te kosala bolamu bao bayebi nazalaka mpenza na habitude ya kopase na ba YouTube te soki na passé boye ezali mpona ko éclaircir na makambo nyonso elekaki na apelewa ya pasteur Meshak wazali boso na bino ezali pasteur Abednego moko ya bamapaso banda kote ya banda na âge ya 204 mois et pas ya révérend Eldin Abala na pasteur Meshak Olo abengaki. Merci beaucoup pour la pambola biso. Voilà, merci to komi na sur pasteur obemi bana o to tamona bango. Nyonso batikali o tamona combien? Mibale. OK, ba ko ya o l'excellent. Voilà mon coin. OK. Bon, ndeko tozana ye ezali nde Jonathan ye ayebi malamba ndeko bayebi ye malamu parce que ezali parmi ba oyo pasteur Meshak azwaka banda ntie tina ndenge akoli boye na maboko ya pasteur Meshak ndeko Jonathan azali parmi moko oyo ba ndeko bakangisaka bandeko kuna tango pasteur Meshak kofaka bao bakangisaka na kasho parmi moko na bango yeyo. Donc na tambo pena mususu oyo toza na baroba oyo ndre c'est auto ya na mo afula ye pazaka te yazalaka. OK, c'est bon. Donc bamisu batikali na Kinkole toza na Kinkole adresse na biso eza na Mombele te tozalaka na Mombele mais toza na Mombele te adresse na biso ezali na Kinkole. OK, on peut votre numéro de contact na bande union tout baza na posa pour soutenir pasteur Abed par rapport à Bamamions tout à l'obélia. Moi je sais que dans la difficulté vraiment à ma case mais chaque accueil vision est co-faté à audio pesa numéro on peut ce numéro on a pour soutenir tout nous sommes en besoin de contacter biso tous un numéro 081 36 33 597 plus 243 81 36 33 587 bientôt na numéro ya défunt numéro ya défunt zo continuer mais ce que moni zo benga toujours yambate il faut toujours insister, il faut vraiment insister parce que des fois la prière, des fois la retraite, des fois bima donc il faut vraiment insister vraiment. Merci beaucoup pasteur Abed d'être venu. Merci Nabino Nyostubola na Ibisona Arnaud Kamana za ma caméra. On se retrouve à la prochaine page.